y a maman Joël. On continue toujours. Total la maman, toi tu vas la quitter, total la maman.
Amen. Utilité ya rencontre en vélo. Ceux qui concernent les amis pour la maman Antoinette Samba. Et à saluer du sol, il faut faire la paix pour la personne et merci. Maman, et dans la vie, on va agir. Et dans la proposition est proposée. De saluer plus de 20 ans, dans la couronne. Plus de 20 ans. Les alibans, vu que dépenser, Nini. À part l'État, totambo la Kinshasa, Magamba Boyemano na Monate. À part l'État, totambo la Kinshasa, Magamba Boyemano na Monate. Son mètre à câble à 70 carrés. Ça peut compter, câble à 70 carrés à couvre à 6. Il faut tomber dans ma banque pour la testimony. Chef de localité. Tenons sincèrement à vous présenter nos deux remerciements pour votre visite dans notre quartier. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite la bienvenue. En effet, en dépit de votre nombreuses charges et occupations, vous avez venu visiter notre localité Matembele. Une fois de plus que le très haut vous bénisse. Excellence, Madame ministre honoraire et députée nationale. Comme vous pouvez le constater, la population de Matembele est dans une grande joie. Car vous aviez promis, vous venez de réaliser votre rêve. En donnant le courant à la population, dans l'obscurité totale causant plusieurs insécurités. Qu'est-ce que nous, la population de Matembele, peut vous dire que de vous dire merci
Merci, merci maman. Que toutes les bonnes choses vous accompagnent. D'efforts pour en avoir. Excellence Madame ministre et députée nationale. Aujourd'hui nous sommes à la commune de la Namaïté entre vous et la population de Matembele. Je voudrais ici vous signaler que notre mariage et nous nous fixons le rendez-vous à 2028, l'année laquelle nous ferons juger, l'année laquelle vous nous ferez juger, car on dit, on connaît un bon ami les jours des malheurs. Nous voulons vous garantir que vous ne serez jamais déçus. Et nous ne serons jamais ingrats vis-à-vis de vous avec de nouvelles structures et stratégies que nous allons mettre en place pour qu'aucune voix ne nous échappe. Ministre honoraire et député national. De créer une fondation Samba FME à sa sigle. Nous vous prions de bien vouloir. Profitons de votre passage pour plaider auprès des instances afin de nous réhabiliter cette grande avenue qui relie avec les quartiers Maloueka. Madame députée nationale, qui nous reçoit. Nous, notre regard est tourné vers vous. Nous trouvons un partenaire afin de nous construire un bon bâtiment scolaire pour que nos enfants puissent étudier dans les honorable député national. Nous ne pouvons pas terminer ce mot de circonstance sans féliciter notre président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les multiples efforts fournis avec notre gouvernement de la République démocratique du Congo pour la paix à l'est de la République et surtout la gratuité de l'enseignement. Ça fait 20 ans et nous sommes reconnaissants de Rosamana Lisusu pour nous remercier pour nous pour nous ingraté Malayasima. Ce que Koya Lisusu, il y a reçu ma biso pe conseil la biso pas pour la biso qui sont et la confirmer avec force ya Golobaete la minute yo donc comme le kola mobali o aye ko bala mwasi o akoza la fidèle pour na yo a retirer la contribution à ta moko nous sommes fidèles na union solo ko sala to ko sala ka bana simayo biso les natifs les gens d'excellence les pour nous soutenir merci honorable. Aza papa, Ala il est IEP, pour une intervention là. Maman, na mobali monyere na ngai na salika na boye. Nzamba bomba yo. Amen. Na oyo sali ezaki nje kiliseki. Okolo to yambaki yo na selili ya IDPS. Pour IDPS c'est un parti na la biso. Tosenga kiyo oyo tokoye kosenga olobaki bokokoka okosala na biso yango tomoni oyo osali eleki monene makasi eleki monene biso tozalaki wa totali misala ndenge ezoleka
non tomona te même il était la biso non to ke ko directeur de bisi bango ah quand de mele ko to dia mama sali sarabatu yango na osona na bande ko na biso to pesa confiance na mama na biso mama za motema malamu ah ko ça fait que les sinaki kana mama ko tombe na biso sans défaite bayake belewa baye wa lelo yo ko vanga ngo te sasu misu malgré prebi oni ndeko Bertin vraiment nzamba pambola yo oyenda gérard finance na biso tokevuma na ndenge ya sembo na kopesa merci na pasteur Michel na kopesa merci na bato nyonso na kosenga na bino mpona kosukisa pouvoir déjà eye bana ya tour ya midi botangisaka bana éducation na malamu mingi na vie ya bana lelo ozomona biso beso totelemi liboso na bino en tout cas, la personne maman merci, na maman nyonso qui solokele awa, na personne merci. Après tu deuxième comme ça toza bango maman na biso mawa nzela. Eloko tole na kaka nzela ça m'a fait pour pensa que c'est ça maman lumela maman. Eloko tika na kaka moko etaka nzela. Ça va pas moro pensa si manchete. Lumela maman. À son excellence, maman ministre honoraire et député national, au chef de quartier et au chef de localité ici présent, au peuple Bakata Maman Botelabino. Les conflits Manning organisent en son sein deux directions. École primaire dénommée Épée Manenga et Institut Manenga. Ce sont des écoles conventionnelles de la communauté protestante de Kinshasa. Donc ce sont des écoles publiques. Ces écoles éprouvent des difficultés multidimensionnelles. Les deux écoles existent depuis l'année 1996 par l'arrêté ministériel numéro 608/96, soit de 29 ans d'existence. Ce sont les écoles publiques dans ces quartiers oubliées par l'autorité étatique pour leur éclosion, surtout en ce qui concerne les infrastructures et les besoins de base. Madame Double Brassard, son Excellence, Madame la ministre honorée du député national, à sa part, qu'il me soit permis à vous appeler les principaux besoins qui correspondent ces besoins scolaires Manenga. Premier besoin, manque de bâtiments scolaires appropriés. L'Institut Manenga organise 14 classes avec 3 options. Mais là seulement, 7 locaux comme salle de classe au lieu de 14 salles. Et la 8e salle est en tonne. Deuxième besoin, des options. Commercial et gestion. Nous avons un seul ordinateur, sans imprimante, sans photocopieuse. Section scientifique, sans laboratoire pour la formation pratique, ainsi que ce qui est rattaché. Section pédagogique, manque de manuels scolaires actuels, ainsi que des programmes scolaires de la réforme. Besoin du taux, manque d'un point d'eau potable pour l'école. Il n'y a pas de regroupement d'eau potable à l'école. De même, le complexe scolaire de Manenga n'est pas électrifié. Manque de clôture de la procès scolaire, ce qui entraîne l'insécurité pour les membres du personnel de la communauté scolaire, les élèves. Sécurité. Dynamique, il y a maman Joël. On continue toujours. Total la maman, total la maman.
ezali kimio na besika tozali topesi maloba epa mama na nsima ya mama moto ya koloba papa chef localité papa la maman papa préfet bilenge ya manenga ya quartier Kisolokele ya localité Matembele mbote ya bino nazala esengo mingi ya konyata makolo na ngai lisusu lelo awa zala liboso na yaka na lupango oyo ya 2018 nayaka lere ya campagne mpona kosenga kopesa biso bavoi mpona bakonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mofaci beton topesa ye mokolo tokoma mokonzi ya mboka nga mpe nakoma depute ya mokonzi ya mboka esimbaki tobimisaki ye président kasi ngai nalongaki te na makoloni ya 2018 naza na mama wa yambakanga mama pusana ye nde mama yambakanga awa ntango nazosala campagne babi na ngai mwana na nga kende représente biso soki mpe balobi motion eposelaka bamotion olobela biso na Kisolokele courant eza te nzela eza te mais lelo nako koloba seka ya mama na 2018 esimbaki te yanga mpe esimbaki te na 2023 nayaki lisusu tosali campagne mbala oyo kopesi ngai chance ya kokoma depute poni pepela maboko ndenge natelemi awa atelemi nakoma mokonzi ya mboka Faci Beton azosenga bino merci po ndenge bovotaki ye bovotaki mpe ngai lelo oyo azwi deuxième mandat asengi bino merci mingi nazwaki engagement mpona problème ya courant ya Kisolokele tobunganaki tosembaki liboso cable na banti nyonso boyebi mikakatano tozwaki tosombi cable ngai nalandi batasnel ti ezaka okende boepesa mbongo ozonga boepesa mbongo topesi mbongo boya kotia courant eloko te nakutanaki na bakonzi presque nyonso komanda na ministre ya énergie ti DG namoni ye PCA kutu komona mpe Kisolokele mwana ya papa Kisolokele nakutanaka mpe na ye mpo na likambo ya courant oza na deja na bacable mais otia biso kaka tomona moya kobranche yango batazwa courant mais nzambe asali grâce moye tokota na badote ya misala tosalaki te bino moko boyebi nsima ezalaka ya personnel soki ekomi batie yango na sa mabele babranche ekomi ya personnel boye te nakosenga na bino lelo mpona ekoti awa bino moko bozala bakolo eloko mpo courant eza ya bino eza ya ngai te boyeba kobatela yango liso likolo ya lisu botalaka oyo elenge moko aye mpe moyibi moko aye amati na poto akata singa bozala etienge mpo bizoba ya motu moko eboriske etia bapilese oyo na molimi vraimen eloko nazosenga bino yango wana liso Nicolas liso bokanisa plus de 20 ans ya kozanga courant boza yango lelo bobatela yango olobi tomona moya kozongela sisi makambo ya courant te me toya awa mpona makambo ya nzela ndenge moseni en tout cas merci mingi nayoki nyonso bolobi problème ya nzela tokokokutana bakonzi oyo batali makambo etali nzela bamama oyo batandaki maputa bozala combien bino bamama ya maputa boya pembeni ako maputa na bino sawa oyo ezanga na baelema na bino boko banda
Bonjour papa. Lelo toana quartier Maninga ezalaki mpona nini? Lelo toye awa na quartier Maninga basali 20 ans bazalaka na lumière te. Na grâce ya honorable Maman Antoinette Samba et atieli bango lumière bana mboka basepeli et puis eza scandale bato basali 20 ans sans courant na grâce ya Maman Antoinette Samba lumière ekoti yango toye cérémonie akata riba na ye. Mustafa Bina boti, oh, abendi,